Chanjaki dollar na 200 siko na minute oyo nakomi koteka ngo na 117 116 siko mbongo nange saineti ezindi pe kanda nange eza soki mbongo ane ekiti libera te ekelobi ematiri susu totambola mutakala po bayeba ke bango baokonza batu na kati ya mboko biso nyonso pe to aba congolais ngo bazui finance baza nango na maboko makam nyonso baza nango na maboko mais bazo so courage à koyebisa peuple congolais et puis qu'on ça la marche koyebisa peuple congolais que tozo ça la marche que dollar eza komata biloko eza komata eza ko chola peuple congolais ou bien eza ko koloba ya solo mais aussi longtemps que bango baza na biloko nyonso topesi bango tina finance topesi bango nyonso tout yango wana mokonzi ya mboka azongisi bango azongisili bango bala wana kayebisi bango ke soki dollar ekitite c'est-à-dire ilunga lukamba na ministre ba ministre nyonso tout il faut pas démissionner. Tout à l'heure ce matin je suis passé au marché pour acheter les histoires et bureautique nanga j'ai remarqué que biloko ezalika na prix ya to ya 20 ndenge ezalaki. Alors tozo comprendre peut diminution ya to ya dollar wana eza dû à quoi hein? Quel système macroéconomique et salami que dollar wana ekita parce que tout à l'heure, on a changé qui 10 dollars, si on a ton même va changer, bazon nga kozwa nani dollar té. Bazon nga pe ko changer té. Donc so bienvenue sur votre chaîne. Ici télévision et bienvenue sur votre tranche réalité quinoise. Et quand tu es dans le bino, tu as informé bino que même nous ma réalité nous allons coller vraiment na Kinshasa. Yango wana uta mokolo lobby le 2 août le sali les 3 et tu monaki dollar cochité. Dollar comment que déjà na 22 23 et plus même à 24 et c'est comme sous. Mais tout le monde qui juste na journée à lobby na ba table tout le monde comment qui ba 15 16 17 yango wana lelo na sima caméra de donner ma weja te kokita total et na ba tableau ya ba nyonso tout et ben de connaissance ba cambiste ba oni so ba mona kambongo to ba effectivement to yango e comme na combien parce que tout moni banque allait recourir na 19 kasi ba to yango dali différent et to zo ba réaction ya ba commerçant ba commerçante et to zo payer réaction et ben de kona biso ba cambiste et on a to recourir juste derrière caméra tout ce qu'elle a dit au dernier weja asala musala na e bon début de la semaine et nabino nyonso tout. bonjour Comment Papa Léonard. Papa Léonard, to lalika botela muki na tongo au dollar ikiti. Pona yo monango ezandengeni. Donc eloko yango et surprendre bato nyonso tout. Donc natanga ikaka na réseaux sociaux que dollar ikiti bamsu na 15 tonton na 16 bon. On n'a pas compris des raisons économiques au ekitsaki dollar wana. Bon, tout à l'heure ce matin, je suis passé au marché pour acheter les histoires et bureautique nanga. J'ai remarqué que biloko ezalika na prix ya to ya 20 ndenge ezalaki. Alors tozo comprendre peut diminution ya to ya dollar wana eza dû à quoi hein? Quel système macroéconomique et salami que dollar wana ekita parce que tout à l'heure on a changé qui 10 dollars si on a ton même ba changer bazon nga kozwa nani dollar té bango bazon nga pe ko changer té donc soko ke na dollar ba changer on a to ya C mais soko ke na na franc pour na ozwa dollar bazo boé alors tozo comprendre le qu'on a que gouvernement mécana nous expliquer biso ou bien alande la paix ba opérateur économique a mekampe ko lande la bango de sorte que ba qui s'appelle bilo sur le plus le marché puisque la population a se soulager un peu. C'est comme message je ça va konzi parce que là la muki va prise que message je ça. Non, message o nga nazo pesa ba konzi que c'est ça, eza boye que dollar ekiti to sepeli na yango. Biloko pe ekitatalo. Hein? Biloko pe ekitatalo pour soulager pe population ezo na 16 peut-être na 16 ndenge prix ezalaki au moni que to zalaki moi bien. Lelo oyo donc biloko matitalo talo même ce ko kei otiki mbongo kala na manoti kala msu 5000 na mboko madame lambela biso au mona ke abandaki ko accepter mais lelo oyo soko tiki 5000 azolo ba ezoko kasu
na kosala marché te. C'est-à-dire que donc sur le marché biloko matitalo alors bakitisape ba opérateur économique bakitisape ba ramener ba ramener ba prix à biloko na bango na to oyo ezali siko sur le marché na 16 ou bien 15. Ok, merci beaucoup papa. Merci. Comment on a Freddy du quartier, chef du quartier immeuble oyo. Échité. Ah, en tout cas, naza na esengo mingi. Naza pena na esengo mingi ya komona pena dollar ekiti. Dollar ndenge ezango boye pona ngai. Il faut ekoma tina 8000. Eza ba jeune na bango. Dollar emataki awa. Oh, dollar emati. Lelo dollar ekiti. Kaka biso moko na tokomi ote. Il faut ekita. Mokonza moko faut beta c'était makasi. Pona ngai il faut basala boye. Nyonso ya fonctionnaire. Oyo azuaka. Bafutaka ye na franc même 5000. Bafutaka ye na dollar. Nteba. Toni tolo ba solo ete. Yo zali komona te inconvénient zali ya bato basomaki biloko na 20. Lelo o siko na 17 bakoteka lolenge kan. Même bango basomaki na 20. Bakosala perte te. Dollar ezalaka na perte te. En plus bakoganye plus. Yo somi eloko na 20. Na minute o dollar ekite mato neti nga na boy. Na somi nanga, na somi papier oyo. Ndenge na somi même ata dollar ekite bouger nga te. Nazaka normal. Eza nde motema mabe papier na somi. Motema mabe ya nana. Ya biso ba congolais. Par exemple, ngai na somi papier na tongo. Na somi yango nde eza boy. Mususu nalalaki nango. Ne dollar ekiti o bouger nga te. Nazaka normal, nazaka mobimba. Nazaka mobimba. Motema mabe ya nani contre nani? Motema mabe ya population contre population. Motema mabe eza batu FCC. Fo batu. Bango nde baosala ke dollar emata. Mais totimela da bango. Bakotikala ko resir te. Baza lokola pharaon. Israël asabima na Egypte motema esimbita alandaka. Kala te baochole baonaje. Bonjour maman. Papa comment nani? Ngai naza papa Samson. Papa Samson, bana lobby qui nezali ko ninga na dollar échité, zali ba bazali ko lela, bena ba bazali ko séparation to yeba. Réaction na YouTube propos na par rapport zali na ngambi ba bazali ko séparation na ngambi ya bato ya solo bazali ko regretter. Ngai nayebaki que dollar ekokita parce que pourquoi? Toyebi mouvement moko ya bandeko na biso ya FCC je na bango ezaki ya ke basala makambo oyo bazali kosala po basimbisa mokonzi ya mboka touche. Mais bazo comprendre te ke muntu oyo aza mwana ya politicien akoli na politique. Na tant que Félix azali kotanga politique na ndako ya papa na ye na mama na ye bango bayebi politique te. Yango wana nde omone soki lelo bomoni dollar ekiti eza problème ya kokama te parce que ba jeune na bango technique na bango to timbeli bango. Yo imaginez-vous que problème eza ndenge nini? Bango bazui finance baza nango na maboko. Makambo nyonso baza nango na maboko. Mais bazo courage à koyebisa peuple congolais et puis kosala marche. Koyebisa peuple congolais que tozo sala marche que dollar eza komata, biloko eza komata. Eza ko chola peuple congolais ou bien eza ko koloba ya solo. Mais aussi longtemps que bango baza na biloko nyonso topesi bango tina finance topesi bango nyonso tout. Yango wana mokonzi ya mboka azongisi bango bala wana kayebisi bango ke soki dollar ekitite c'est-à-dire ilunga lukamba na ministre ba ministre nyonso tout il faut ba démissionner. Papa maman bazali ko lela bato asomaki biloko na 20 et dollar s'est retrouvé na 16 17 15 même. Maman pardon wana eza problème na biso te. Yo moni mboka wapi banda yo ndenge ozaboy biso tozo mata tozo kitaka ata na ba pays mususu omoni eloko bazote moko na biso oyo bazoteka biloko bazotala bato na liongo boy mboka batala nanu prix ezaka fixe te tina kolo ya masango ekoko za 2300 2400 soki obouger kaka combien oza na combien
eza caractère moko mabe ya mokonzi ya kala emisie ba Congolais abebisi Congo na biso mboko eza kobeba makani wana abebisi Congo na biso yo moko yebisi yo moko yebi nakotanga komona yete yo moko yebi kobanda Mobutu to vivre ka boete souffrance ya Congo elekiti na Israël soki Israël a souffrir 44 ans biso toleki na Israël attendez bato va fêter indépendant biso to fêter te biso ba biso to fêter te parce que pendant nous to indépendant yango nde omoni mokonzi ya mboka boyeke bato ba fêter indépendance te parce que pourquoi toza kolela na minyoko na minyoko mais baza ko timbela kaka babundisa Félix aza béton. Bonjour. 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 Boni. Bien. En tant que Congolaise, tu as dit que le dollar est kitimba moko. En tant que yo Congolaise, ou moni ngondengeni. Na sepeli vraiment ma casse. En tant que Congolaise, moi na mboka, na sepeli moko ebibiso ba fi. Aux appositions moi bodino pantalon kabelo, autant basa 50. Mais ceux qui tiennent à basa 30 ça 20 et permettre ngana somba na sepeli vraiment na pesi nzambe merci. Yo ka ba prière ba Congolais. De tolala qui te do nzambe dollar boye kita et kiti pe na nzela sepela makasi. Message te message na kopé ça na sepeli vraiment to soutenir ka chef de l'état na ba initiative ya bien boye to yo ka ba koto msusu e banda ki ba pomba nini azotonga déjà ezo simbe ezo qui est bien. Nga na sepeli vraiment na conseil malamu to soutenir ye pe na ba prière pas à mon tunati biso to soutenir ye to tikete. Maman comment on a? Maman Yolande. Maman Yolande, tu as vu que le lobby dollar qui chita qui m'a cassé tout le monde, maintenant 20 quelques, tu as retrouvé le lot comme 15, 16, 17. N'a évité réaction par rapport à un temps que quand tu as fait mon chance. Maman ponanga na minute yo na sepeli. Mais naza na pasi kaka po ekutinga naza na dollar. Comme te ekutinga na dollar na perdre. Ponga na chanja ki dollar na desa. Siko na minute yo nakomi kote kango na sa 17 sa 16 siko mbongo nange esa ineti ezindi pe kanda nange eza soki mbongo ane ekiti libela te ekelobi emati lisusu totambola mutakala po bayeba ke bango baokonza batu na kati ya mboko biso nyonso pe toa bakongolais epona ni bokoki observe journée ya lobi te lelo te bobanda ta maradi bolingi bobanda lelo ebongo soki lobi ezongi kaka na te tokobanda ndeni bayebisaka batu te eleki mpe na information te eleki na information te mupepe eleki ka ndenge wana biso ozwaka na banki te eza na batu bazwaka na banki biso mpe tozwaka na nsima ya batu wana yango makambo ange eleki ato comprendre yango te me ekita eza ke na mobeka yango etikalaka bongo me soki ekiti te wana baomona kanda na biso. Bonjour maman, na sepeli comment na ou? Ndeko comment na? Comment na nga Hervé Gola? Ndeko Hervé Gola, to moni pour d'aller chez vous allez mutote kaka. Pendant le but de la chita qui est longue pendant 20 quelques les lots to comme na 16, 17 15 n'importe réaction par rapport na. Na moni pena makambo président sali na sepeli mingi pena po biso batafwa to nyoka mari pe fort. To futa banda kuna dollar. To sama na dollar donc tozanga kikutu na makoke koloba donc ndenge dollar ekiti bola za posa pene kita pena tatina na 9000 pena na sepela pena mba moko bon maman bazali kolela maman bazali kolela ke basali ba perte bato bazaki na ba dollar yo zali komona pe carte na bango te bato basomaki biloko na 20 bakoteka lolenge kani biso par rapport à biso to futa ndako na dollar donc biso pe to monaki passe donc to sepeli pe partager donc nde biso pe dollar ekiti biso pe toza osepela moi fois na biso pe bandambo to bomba na ndako ezuma valeur par rapport à dollar nde ekiti. Merci beaucoup. Na sepeli pena. Bonjour madame. Comment on a dit? Comment on a monsieur Clément? Monsieur Clément étant que commerçant, pendant le lobby dollar et chitaki, depuis que dollar est à 20 quelques. Et le dollar est comme 17, 16 réactions par rapport à action on a 12 000 francs. On a 12 000 francs. Et qu'on a 12 000 francs et qu'on a dommagé bien noté par commerçant parce que tant tous na tout au sommet là qui biloko dali tout au côté que la développé. Bon parce que na tout surtout sommet biloko et go da surtout ko chité même temps moko moko ya mba temps to sommet deuxième tour et kitana on a pour na to zonga dambo normal. Na invité message nous allina ya kopesa na ba kambaka biso lolenge dollar
Pour en tout cas, quand on est fatigué à ça, en tout cas, continuer qui nous sous calembati. Parce que bon, on a besoin de valeur, bon, valeur comme mondial, même temps que on a bon, on a besoin toujours une valeur pour les kamakas. Merci beaucoup. Merci ming. Et merci beaucoup, Nabe Balandi. Ici télévision, Nabe Balandi. Et la réalité qui nous c'est comme bongo na suka tranche na biso te bisa kabino mingi to ngaka koloba mingi te ceux qui déjà ba intervenir na biso baloba ki bino boyo ki réaction ya peuple congolais bo ki ba mususu ba sepeli ba mususu dali ya ko sepela te ba mususu dali ko sala perte ba mususu ba moina ba ngo normal surtout ba futa kanda ko balobi ete bango ba dali mitema ya ko kita poete ba mbaka mbongo na franc congolais et ko bongo na bango dali ko sala bango passe ba ki lolengi nyako futa nda côté matono mingi na dino maweja matono mingi na équipe nyonso tout ya correcteur news topé à ici télévision daki na terrain pour na ko de nouvelles informations. Abonnez-vous massivement et ne le bras mingi vous remarque. Il y a un de blé dans un colonien surtout. Merci, à la prochaine.